perfectionné makambo toboya kilobi école banda boyebi mouvement bozalaka nango na taya kala na era Mobutu école eza ko fonctionner makasi ekenda sango tout ça ebimisi ba député bakonzi ebele babimi na kati école ya Flamboyant bon tango kolo école akufi papa kasonga promoteur akufi mobali na akufi après maman aye kozwa élève ya kodiriger école tango maman atikali azwa élève akodiriger école ti maman adirige école ti maman aye kokufa mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka élévation ye 3 Exa Production, les acteurs de Kinshasa. Bon, bisoyo de retour tozongi. Moi, vacances c'est ça qui m'a moqué. Héros de l'ombre, oyo ingénieur. Azaki na moi déplacement hier tozongi. Donc le lo awa tozola Sabino commune Ngaliema. Tu peux si delvo, tu peux sango boy. Ce que tu peux si perdre ma campagne au Congo. Tozokita, tozola Sabino ndeni masole zali. On profitait toujours pour on profitait toujours pour faire ça. Yanga Indeko. Chantal Bahati, bonjour, et belle place aux Ali. Avec mon bof Clément Chai. Mon bof Clément Chai à Londres. Donc, mon bof Clément Chai à Londres. Donc, Makamboy Bandi, Nabosani Pété. Ma petite sœur, Florence Bahati, moi c'est Kitoko. Florence Bahati, Machaka. Et mon boss, ils sont mariés Poupon. Mon boss Poupon. On a ma petite sœur Nangai. On a profité de sa grand-maître Igino Machaka, Mbote place à Zaline à Londres. On a profité pour nous sa maître Modé. Modé Machaka, famille Machaka, Mobimba Edi. Binonia surtout, bof langai Poupon, bof langai Clément Chai. Donc Chantal Bahati, petite sœur propre, ma petite sœur Florence Bahati, Machaka, donc Boule Bandi, to bandi Skoko Kita. On va parler de marbre, pour découvrir Bino, Maramia Malam to Bombeli Bino. Ah, après quand ils ont un système à Tombalbay, na Fouta Diallo, to bandi. Awa, na outil météo, na zone qui est ouvert près de marbre, sur la Sabino route au Baote Kosala, au présent Facha Kosala, Bainorgia qui est en Goyo, à Tozo Kendeboye, nous Bozomona, Veni Kishasa, Oyo Bauti qui tambo magasin, Bazo Kende Ipene, Delvo, Mongafula, Batadi Kibala, Ti Congo Central. Bout matadi totiki yango kuna na ngambo kuna. Parce que tozokita pas à pas ndenge ezalaka kaka. Bomoni ndenge makambo echangea ezalaka boye te. Johnny Ndongala Noé tala Kinshasa ngo yango. Ah makambo echangea. Oyo aveni nguma. Tous en avenir Ngouma. Mauvais Coco Vital. Mauvais Vital à Londres. Au thème ma fifi. Petit noyer. Quand on est au solo là, qui idéologie, idéologie, ils ont continué.
toujours mwata moke ezwaki euro dans l'ombre azalaki na mwa déplacement azalaki na mwa problème yango wana tozongi donc eza attaque sans recul tokotake tour mpena donc tozomona mpena mbinza bomba tozodécortike yango donc na ta moke nyonso aveni nguma tozokita aveni nguma yango oyo maître Guy Bossana toujours aveni nguma omoni kaka ndenge awa ekomaka système soki tombalubai te mazalakala tala kaka lokola oba mazalakala tozomona awa donc na kati déjà donc futa jalo des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Toujours à venir Ngoma. Soda poto Niko Mokonzi. A continué na quartier na yo. Kishasa, ils ont le chantier. Moutala va chantier. Mosali na nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta tire. Oh, ils ont suite. Côté kuna, ils ont mis dans village. Pendant ils ont ma campagne côté pas de map. Sanité maître belge Kabea. Maître belge Kabea. Akata Sidaf. Bambote belé maître belge na bosani yote. Toujours. Zala kata motema. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo.
Avenue Mouchouaya. Les membres yango wana aso kitiboye kuna ok bakote okapi bokota sika Avenue Mouchouaya yango yo Avenue ba Masalanga Selebo Lubade Benoît Luyeye Avenue ba Selebo yango yo Avenue Mouchouaya notre zoroya wa déranger Selebo na Benoît Luyeye à Paris c'est le beau yango c'est le beau ouais Lubade asko to bimasiko boye to basiko la route Matadi to koti boye to zui 18 parcelles après to zui avenue nini Bel Air to bimiale toujours dans cadre kaka ya les acteurs de Kinshasa. Lobi bien beaucoup tozan a besoin d'information. Biso musa les ongi makambo ezongi. Tozan a besoin de descente ou bengi numéro ezawana. Pour ça le descente onyo solingi to sala pona yo. Pas mal ça c'est le beau Lubade tozaro ya kuna bandomba sikuna bandomba ça peut l'histoire wana ba ça c'est le beau Lubade tournons tous à la parole tournons tous à la parole vraiment dans zone les grands yakuza chéri chimanga masolo yango respect à mon yaya. Maître Ninja Force, Moutou Badjiba Moulowa. Mobile Mamichou. Mamichou Kerengo. Maître Ninja. Au petit, non, il y a palin. Nazaki na Kachamankoy. Nazbengi maître Lelo Kachamankoy. Alubi à l'Aixangaï. Dans ce moment, Zarobi Nana Yé Maître Ninja. Bon, ils ont secret, mais na lobi kaka. Nasuka fait mes fois dans Kachamankoy. Abi. Les qui n'engagent Gérifo. Ozwanga dance pour tozangi to bimina ninja to zongi tozangi na dance pour tozangi binonga biso mibale mutayebite Maître Ninja Force yoka message Maître Kachamati ndelio bozangi na dance pour bino balbo zako binango ba maître makasi ya bata makasi bino mibale bino mbele bozako bina dance wana babi maître Alexandre habité za secret géri non Alexa ote quand se to kuté so to zunga na mission to sele mission donc Alexa dance to zako bina na ninja. Donc, va sentir, voilà, dans sa makasi. Il va mettre makasi, il va boga. Nangam beaucoup dans les gulf. Parce que tout le monde la route Matadi. Beaucoup les avenirs Bachala. Les avenirs Bachala, ceux qui ont quitté avec l'État. De l'autre, nous avons découvert le quartier Kuna, Gilfi Yango, on dirait outil Ipen, mais qui aux zones Ti, Barré, DGC, Ti, Kuna. Parce que nous allons continuer à route Matadi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Ya Vemba langa mutaki. Atika ko kabana na défaut. La Rose Vemba, ya Vemba na Paris.
banjelu balobi na ngai nayebisa yo boye ntango nzambe asalaki bula kokaba atunaki mpe avi na yo yolobaki nzambe sala kokaba eza bien yo na Rachidi Bibi yo nde bopesaki nzambe bula nzambe sala kokaba eza bien otalaka banjelu bayebi bino donc awa tozokontinue ta na route Matadi kote kuna eza mopanzi ya Vinza village kote oyo toza na ngambo ya Cité Baudouin ma campagne CAC quartier CAC eza monene bokanisa yango kaka te esuka kaka kuna na Cité Baudouin okontinue ti kote oyo ya Nzanza Pro babimbi lembe ebele namoni kaka ya Vemba namoni kaka Karoso Mbolo Karino Mbolo kanga bango na filet namoni kaka na Alain Nzambe nde bozopesela kaka donc Alain Nzambe die le père oyo toujours ozokoba kaka na des acteurs de Kinshasa. Après, Tombalbaï, Bana Fouta Diallo. Donc, Iwolo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kitaka route Matadi à la découverte de Kinshasa ngalema bakubima poto kubima mboka kala omona commune ndenge echangea ndenge commune ekoma tokomi sikoyo na Andra Gilf Atra Gilf yango place ba moto etelemi awa soko kiti boye Gilf bato bayebi oleki zamba ndangi okiti ti obimi na nzela oyo président Fati asali oyo ekutani Malueka oyo euti nini pompage Malueka tieke ipen donc okozala na olingi okende okomi olingi okende pompage okoti boye okiti pompage okoza olingi okende Malueka okoti bokipi Malueka olingi okoti olingi okende oyo wapi nzela oyo kaka nzela bozomona oyo ekei ti na croisement ya nzela basali pompage nzela outi pompage ti ipene eleki zamba ndangi nzela bozomona kaka oyo epasoli zamba ndangi nzela oyo ebimi ti na croisement oyo nzela Gilf yango oyo donc awa so olingi okende pompage à partir okembala moko okoti oke pompage so olingi okende ipene okimi embouteillage okeya boyemba moko bimi ipene kuna na se donc yango oyo nzela ese eza très kitoko basola zamba ndangi ti ma présente Souza de Monica Bambote Belé awa siko toza na avenue Bumba okoti lelo tozo travailler mingi mpanzi oyo okoti avenue Bumba bongo tobima siko na 18 parcelles après 18 parcelles tokoti Bel Air makambo toboya kilobi Scorpion rouge. Maître Joé Chimanga, Scorpion rouge. Tantôt se souvenir sous ah bon moi on attend aux oreilles à côté pas Richard Ndombasi, Justin Ndombasi.
Papa Georges Ndombas. Papa Tété Ndombas. Ensuite, nous avons côté là. Papi Ndombas. Tonton Ndombas. Justin Ndombas. Ah, nous aurons côté là. À Georges Ndombas. Avenue Bumba, vraiment la zone. On a collé dans ma campagne, il peine d'élevage à bien, très très bien. Mamie Nyangasa, un prêtre-mère. Oh, bonjour Rebélé, non Nyangasa. Bonjour Rebélé. Ange Nyangasa. Louis Nyangasa. Ambote belé, belé, belé. Balinge kaka ki banditisme, pe bavi ya kuta dire. Bosanité Ngouli. Dedesh Nyangasa. Ambote belé, famille Nyangasa Mobimba. Toujours. Donc, il y a des titres qui la clôture après des marbre, la ngambo kuna côté d'assassinat qui fait présent à Bisso, musée Laura Désiré Kabila. Nadine Matita, Bakarse Angoy. Dans la période de manga, toi la période de manga, quand des mangas étaient likuna, zambaza mystique, zambaza bolingo, zoga des mangas pai pai, malala, et la raison qui mboule les obètes, quand mboule les obètes, tant d'être ici par manga, on les a secrets zambe, manga était la moi était la rendre la main en boula. Kwa konyae alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika
sikoyo tokonda payele mawa place batiaka porte monene ntango kabila le père azalaka okota boye obima kuna kota okapi kota bandombasi kuna ezalaki ferme na kota badiomi kuna tozala koya awa face awa na droite na ngai okoti kasi kongolo mobutu azalaka kovanda Saddam Hussein l'homme ya Dubaï résidence ezalaka wana awa na ngambo nde mpasa mozele epere azalaka awa ezalaka portail monene ntango Félix ayale balongoli yango nzela ezongi bomoni nzela ekomi praticable mituka ezoleka me liboso mituka ezalaka koleka te donc tokokota mpe tokolakisa bino bodécouvrir quartier kuna donc yango oyo kuna na droite toza na palais de marbre moto oyo toza ngamba CAC lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboya kuna kote Safribat ezalaka la tozala kokende baconcert ya wenge kuna oyo bakatanga Safribat. On a vécu l'époque, hein? On a vécu vraiment l'époque. On a vécu l'époque. Côté au quartier Congo. Vous pensez, oh, nous sommes clôturés au Palais des Marbres. Là, c'est allé là, il y a un musée. Ah, on a Katia. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge parce que tokoti 18 parcelles obebaka veni 18 parcelles te boyokaka 18 parcelles yango oyo awa respect belé, mon directeur, mon yaya, il y a palais. Directeur Didi Kelokelo. Il fait ma petite naïe. Respect belé. Il y a Vicky Saïdi. Ambote belé, toujours, mon konzi. Avenue 18 parcelles yango mais après bomoni ezaka chantier après so moi mukolo ngo azalaki tomba lubai donc futa dialo donc shaiki piatu so bomoni boye baka déjà shaiki piatu donc mukolo ngo tomba lubai donc futa dialo shaiki piatu awa talaka ma campagne boye donc yebaka shaiki piatu oyo nyonso oyo batomba lubai bafuta dialo bashaiki mpiatu Oh, 18 parcelles comme une école. Oh. Ah, tu vas dire ma résidence, c'est ma résidence. École canadienne au Congo. École canadienne, même par exemple, ça va gâteau. Donc c'est que ma campagne bongi n'a pas quoi. À la parole
Maître Kabwana, Chalère, Mboa Sumboa. Petit maréchal. Ouais. À tout ça, 18 parcelles. Ah ouais, flat moi ezara dans la lumière de tourner un film mon quoi. Mais na moi logo là. Et ça là on est à Chaïk Mpiato, Fouta Diallo. Flat moi bien ezara quand tourner un film. Ah, ce que tu as cité, vers route Matadi, tu as ce Bel Air. Ce que tu as Bel Air, bon, c'est Bel Air, hein? Quand tu as on a résidence à Fali. Immeuble à Nanda à Fali. Bimisaka makambo ba série moko boye. Dans 18 parcelles là, toujours chuté vers route Matadi, Toko Bel Air, Ndengeza Kaka. Respect belé toujours. On veut dire que le directeur, respect belé. Mon directeur, ça la belé, il y a pas de balai qui n'a pas. Si on a bien on a égoïste. Ça la belé pour la biso balai qui n'a pas. Donc zala, ça m'a personne que le belé. Des écritures avec le pasteur Godin Poé. Azan a raison. Madruma. Mais ça, j'ai comme Agina Oleka. On est au solo là. C'est bon. On a résidence à Fali. Résidence, mais parcelle naïe. Mon résidence. Mon résidence naïe. Il y a star Nabiso Congolais. Bosani pété, Boflanga Yannick Lambongo, États-Unis, la petite sœur qui est Batia. La petite sœur. Serge Nyangwile, Nazo Sala Moussala, Yamane, Yepsa Serge Nyangwile, États-Unis, Nazo Sala Moussala. Nazo Sala Moussala. Na habité Natika Moussala, Ngobe Nyangwile. Nazo c'est la réponse na yo. Na prolongé que déjà ces jours nous avons prolongé. Mais nous avons dans la carte message côté zo côté. Serge Nyangwile. Claudia Sassou token nango. Token nango de to token nango la Kinshasa beaucoup aux États-Unis. C'est 18 parcelles. Bien sûr, on a reçu Matadi. C'est la résidence, résidence à Fali. On a réflexionné. Donc, il y a un Siko Boeto Kita. Quand il y a un Kiti Boeto Kiti Barré, DGC, si tu as mis Bozon, tu as mis Bakanchacha, tu as mis Tikitamboso, Matibo Ipene, Delvo, Ti Kuna. Voilà. Nous avons côté de Sikoto Zoboé. Nous avons côté de Bel Air. Nous avons Sabino Koto. Prochainement, tu as quitté la Guilf, tu as beaucoup de monde à côté. Toutefois, on est là.
okita donc Serge Nyangwile mosala yango nazosalaka nde toyokanaki ya mane yebisa Serge Nyangwile na prolonger déjà ce jour ndenge ayebisaki ngai nasali prolongation na prolonger donc tozokita sikoyo tokota Bel Air atwa na route Matadi. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole. Awa, avec Bel Air yango. Tozokota Bel Air. Kuna tokopesa bino buya quartier wana mbala sima. Autant tokopesa bino buna ngo sima. Tokota na Bel Air. Bel Air yango tokoti. Vraiment na zone ebi Bel Air. Medar Mutambai, biso tokoti Bel Air. Roi Soleil. Mon vieux, mon frère Bibende à Talo. Bel Air yango. Ya nanga Roger Bianco. Avenue Bel Air yango. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato asumuleleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Les acteurs de Kinshasa, Bokoto. Kuna kenda kuna Isuka. Kuna zaka ba résidence à Batukaka. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Malgré Bel Air, mais Talakaka. Ce que tu veux dire, c'est que Kolo Bel Air a Koufa, ou bien Zalakaka, pour les Zalaka Boïté. Évitez ce que tu peux, ça faut te pas un an. Tu battes la Licolo, ils ont fait une mission. Ils ont bien. Ah donc, Tombaloubaï, Cheikh Mpiatou. Tina Bel Air, Cheikh Mpiatou, ils sont partout. L'issou me commande en perfectionné. Makambo, Toboya Kilobi. Mais qu'on autorise. Ah, Bel Air. Bel Air, commandé Belle Mabanga. Ah, carrière.
na yo vraiment koluka lipangoli Nindro aux États-Unis. Nous allons à la case avenue Bel Air. kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Ambassade à Ghana, balukaka Ghana, bakende Ghana, ambassade à Ghana yango. Ayeko bomba ngwa na Bel Air. kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bel Air ezalaka mo fleuri kala. Tala nzela ndenge bebi. Ozoyeba te. Fo te kozala ya nani? Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesuzonga na yo koluka baboye ya yesu yakana yo lipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bel Air, on a bimi la outil route matadi bimi boy. Akanga te. Siko to shite. Avenue Nguma. So okebo kitiboy. Obimiti na haute tension. Obimiti na haute tension la face que les appareils de map. Siko biso fo. Tozonga suboye, tokende, tokote la kota flamboya kuna. Boy ba outil haute tension. Auti côté kuna on a beaucoup les marbres oyo avenue Mbinza oyo eza découverte ya deuxième partie a topesi Bel Air mu Congo surtout avenue Mbinza tokita mwa moke quartier za munene awa mpona na kote ndenge eza boye soki tokende yango boye ti tokobima Delvaux tokende yango boye tokobima ti Sangamamba kuna zambala bozomona kuna Sangamamba yango wana bokodécouvrir quartier soki tokende yango boye tokobima ti barré de GC oyo eza kaka tozolakisa bino deuxième émission côté nini tokofrappe. Tous à la parole, tout non.
saison. Ingénieur kuna za bandangi yo bateki yango wana ntango bazotonga bandako na mosika tokodécouvrir yango na jour tokosala parti eza kaka annonce topesi kaka tolakisi bino tokokɔta ntina fin fond kuna ntina fin fond totala mpe motu moko awa ye mpe aza kumwa so okei boye mpe obimi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye surprise mpe ezalaka bien surprise mpe ezalaka bien ya nzenze taleki na oyo yeyo surprise ezalaka bien magilene ezenazelanga magilene na ngai surprise ezalaka bien naye kozwa magilene omoni femme forte ofali ayemba femme forte yeyo batisa surprise ezalaka bien awa na veni bibokanisa quartier eza te moto alesaka koto nyonso tu ye moto alesaka quartier mobimba yeyo pesa ya nzenze mbote na nini na Paris kuna place azali azaka na mboka nini pesa ya nzenze mbote pesa ya nzenze mbote place aza na France kuna mbote zokoma ya nzenze ma grande sœur du sang Yaya de Yaya je t'aime beaucoup je t'aime Yaya c'est ta petite sœur Guylaine des bisous Yaya. c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango omoni epa na bino te omoni aveni na bino te oza mwana mbinza mwana komi nini okomeli biso obengi biso soki mpo olingi émission spéciale obengi toexplike yo bamodalité eza ndenge nini tokosala tosala émission spéciale oza mpe olingi toyambela o mutu na émission na biso obengi comme ça tokosalela oyo clinique Siloé. Bengi numéro Zawana, vous avez besoin de descente spéciale, émission spéciale, vous avez besoin de la Moutoubouy, na yo kaina mona ye expliquer ngabe. Zawana. Oyo nyonso eza na kati ya zone. Kati mbinzo zone au quartier Manenga avenue Makutu so kitibe quartier za munene kuna na se to découvrir yango on va le découvrir oza mwana Manenga mwana kote kuna mwana oza libanda moni quartier na yo obengi Bato ya mokili balobi balingi zombe bato ya
mokili balobi balingi nzambe, balingi nzambe te balingi biloko na ye. Tombalola koma kolela, kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo, balingi lisumu koleka biloko akolia ye, balangwe masanga koleka molimo santu, olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Kala biso batutu ikotosa nzambe, kala biso. Tozokota Avenue Blaise Boula. Tozokota Avenue Blaise Boula, tourne boye tobimi Avenue Flamboyant. Donc pas de ce que tozongeli siko émission so pesa ezalaki eza flash topesi kaka deuxième émission place ni toko projeté. Tokota siko boye Avenue Blaise Boula. Avenue Flamboyant. Après tokoti Avenue Moussou. Tokebimati na Grand Malik. Koleka molimo santu, olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Kala biso batutu ikotosa nzambe, kala biso batu masumu eleki, tozongela kaka nzambe, etika hipokrisi, etika hipokrisi. Bosanene tokolaka pona ninyo, toyebi malamu bisoko bankoye, tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, toudi botemo mase, eveke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Awa bafuta jalo pena na notena batomba lubai. Abashaki pia tupeneza pentate. Po bakolo nango bazana no dynamique asha. Mosali na nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Avenue Mbanzangungu yango euti route Matadi. Soko keibo bimiti. Soko kiti kuna haute tension. Okiti haute tension bimi kuna ti na Avenue Nguma. Biso soko toko virele yango boye potokota Avenue à Flamboyant. C'est tout jeunesse en lelo. Balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Mama lelo mingi na kati ya mangomba, ilingi lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe bisanga libala, losombo na bango nzambe bisanga. Après azokolani mwa ville muke muke. Sala mbonga transporte oyo suki kaka na demi ville awa. Aztec Academy,
Science et technologie. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Avenue Zalara bien. Koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato ikoto sanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Posanene tokolaka pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba Oyo soko uti haute tension okoti na kati okobima awa avenir ba manutangi masananga manutangi avenir batangi yango na pesi ombote place ozali na poto manutangi bonjour ebele mikolo ebele des années mon ami afina bango yango soko yawa bimi so uti otan soko bima bobote mbanza ngungu boko babobimi ka maliki zo uti aveni mbanza ngungu sikoyo tozo foncer boy toko ta venir ezaki ya balondo avenir balondole avenir général bosembo azaki kala poto ko so avenir Flamboya to bimi sikoyo cité Baudouin to bima na Grand Malik. OK. Croisement yango onyo so utaka haute tension nguma ye angai ozona kotaka bo makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné awa kala ezaka loponga bagenda bosani yango ekoleleki mingi tellement vie mpe tombalubai bana futa jalo sheiki mpiatu quelque part awa mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo
moluba moswahili. C'est tout jeunesse en élo. Nakandi sous avenue oyo. Ah. Nakandi sous avenue oyo ba souvenir a bien les kebele na avenue. Ya bien. Era Mobutu général Bosembo. Azala pouvoir. Quand on a fait awa. Moi na evi na biso nive bala ser na biso. Ah naja. Moi tozo yawa. Ah viani kanza. Kanisa lisusu ba souvenir ne tozo ya awa. Moi général Bosembo azo vanda. Ya on pas venir balondole. Parce que on souhaite prolonger boy to bimiti na route matati. Donc vraiment la kin. Na kanisa ba souvenir. Na ba souvenir ebele. Ebele. Avenue Kasangolo. La poko ka viani. Tozo matala Kasangolo. Pas gene. Ah. Moni avenue Garda Structure nango. Par rapport à avenue Mso ebele to uti. Ah mais donc Tumbalbai, Cheikh Piatu. Pues ala boyete. Erone zaka banda kwa se. Ndoka likolo te. Faut que ndoka likolo bebisi maka. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Passer un bon souvenir, un bon moment à venir. Pour biso tozabana Mobutu, so botamera Mobutu. Bane lombe cessé. On a tembe aussi la rate. Et on était michuri. Garçon churi, garçon Paris. Mon frère Bibende, Johnny Nongala, Noé. Ministre belge Jean-Pierre Luzolo. Toujours bagarré. Oh! Chico Mondele! Ah, Chico Mondele! Mon vieux Richard Mwamba, à Paris, bonjour. Viens à Cap Biora, bonjour, et bien à Paris. Mon yaya Richard Mwamba, oyo pe tinayo. Apesi mbota partir à Bakin. Cap Biora. Willy Pelu, Mbote Bele. Corinne Meya, Mbote Bele. Belinda Doula Majonga de moi-même, Mbote Bele. Nous tout bamassa président Tétin Kan. Mbote Bele. Nzanza bilambe Bele tozola tate. Soka bilambe ze Bele tozola tate. Tolata tour tolata. Maître Ninja Force Mutu Bajiba Mulowa. Maître Makasi Peya Bogar. Mamichou. Tozo Zelarara Bateni ya fondation. Tozo Bateni ya fondation ya tosala musala rande to solo laki. Na ba séjour na biso ndongo lobaki e en Afrique du Sud tozo Zelarara. So lingeza la surprise c'est ba yeba déjà libela tozo ya kuna. Bon, on a déjà résidence, ma rappelle sur place, tu là. Donc, maître Ninja, bah merci Belé. Bah merci Belé. Maître Couteau. Mon boss DDK Dikoukia. Mon boss DDK Dikoukia, mon boss. Bah, bonjour et belé. Mon yaya Roger Likombe. Ya Rogens, au Lekinayo. Bah, mbote belé.
aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, aussitôt dit, aussitôt fait. Dede Kayebisaye, yango wana. Mais ça veut dire que si vous bimisa, aussitôt dit, aussitôt fait. Na kata Suisse bayebi. L'issue me commande en perfectionné. Makambo, toboya kilobi. Mon vieux Vital, Coco Vital. Ubagile qui n'a senga. Si on a une senga, comme on a senga, siko. Le bon bagile n'a pas qui n'a senga. Coco Vital, il n'a senga, siko. Ah, tu chutes sur la route Matadi. On a quartier pour redécouvrir en après. Deuxième parcelle, on a blessé Boulazaro foutre la kuna. Trouver ta solo, on a zaro na wenge bangonio surtout. Trouver ta solo. Ok la biso kuna na ngambu kuna. Ah, tu as un Salomon, Salon Frank. Tu as un Soukia. C'était pas Blaise Boula, mais un Salon Frank est quelque part. Tu as qui discutent quand tu as fait un flamboyant. Bokoto, bosala ba proposition, ba demande, ba projet na bino bozanango, olingi mokili mbemo nango eyeba yawa. To lekisi yango na émission wa yo moko komona. Ba surprise ezebele. Mombe ba surprise ezebele. Awa route Matadi. Non loin là-bas, Grand Malik. Non loin, quelques mètres. Pour mon quartier Balembonge place à Zalaka, pour mon église place à Zalaka, et puis mission Sezoya. Awa, pour découvrir quartier. On va découvrir ça. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ah, sikoyo. Awa avenue Flamboyant. Awa na Kishasa to koma maladi moko bana moto balinga suko bona muta tambola makolo te. Akomema obo yake kuna ake kubwaka yo akomisi yo kweya na mai. Donc awa avenue Flamboyant yango. O Flamboyant kolo er Mobutu we chaka atene de la Gombe panzili kolo yango. Awa mwana nyonso tout soko tangaka na kokotaka avenue Flamboyant te. Donc oza mwana mbinza te bana mbinza baya libanda nde na koti na avenue bayebi déjà que oui non ah o avenue Flamboyant yango ekolo ekotisaka trouble donc baparent na bana classe trouble otangi na Flamboyant te donc avenue yango avenue Lubudi bayebi avenue Lubudi bato baza libanda avenue Lubudi yango avenue Flamboyant. Ok, pour moi la place école le Flamboyant Zalaka. Donc on découvrir ensemble. Venir le bout du yango.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso bato toikotosa nzambe kalabiso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posamene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Gaïguino. Un peu flic. Baby soit venu. La série t'osait pas Bob. Ah, et pas Yafa. Ah. N'est pas à tout Bumba. Pas plus flic, pas plus flic. Azana raison. Basero na baze Shina, baze Robert bauti mikili. Tozolonga kanchachi. Wa kotala bango. makambo toboyaki lobi awa eza baraccourci odusoli banzela oyo obimi na basite baudin kuna makambo toboyaki lobi ekomi autorise masolo kobongolaka motema ye api flic oyo grai gino mashaka nazozela champagne vin tozwa awa pa ministre nguma awa kala awa bob soki akoma mpe masana bob ayokanaka lisusu te mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission nzela euti kitambo soki olingi okende kitambo bima o tension koleka wa nzela yango yango oyo C'est tout jeunesse en élo. on se dirige sur place école flamboyant ezalaka tofere découvrir bino bato nyonso bozali banda bobima mboka kala otangala flamboyant toso otunaka ekole yango ekoma nini ekoma kosala nini elibo découvrir yango siège ya fali ipupa eza quelque part awa place arépétaka siège na ya répétition eza quelque part awa tozango yawa pavi ya tout abosani place ezalaka eleki des années talaka depuis mobutu akenda bocomprendre oke etikeli bahistoire kaka tokoti sikoyo aveni ekole ya flamboyant bato bazalaki libanda balelaki babilakisa biso ekole biso totanga flamboyant yango oyo
École Flamboyant oyo eningisaka Kinshasa. On est à l'école moni ba mouvancier ba mouvancier baza kotanga wana erwana yango wana Flamboyant bino bolelaki trop bobengaki tokaki bapele kende lakisa biso Flamboyant biso totanga na Flamboyant tomona yango bana bazotanga na ndimi te bapermettre biso tokota na bacaméra na kati boye bomonaka libanda nango ndenge nini ezali Flamboyant yango oyo. Compté parmi les meilleures écoles na Congo Kinshasa era Mobutu. Ibimisa bana ebele atete ebele babima. École Flamboyant yango. Posa na bino ekokisami bobengaki trop toyokaki bapele na bino ba audio na bino ba message na bino. École Flamboyant yango. Azanga la tebe école buissonnaire partout. Utalaga. Bonjour ba master. Bonjour. Biso je to le kana betapo. École Flamboyant yango evolelaki lelaki. Les petits mignons, les petits mignons. Nous devons les Flamboyant, donc ma demande, vous en avez besoin, vous allez voir aussi. Yango. École Flamboyant yango. Ingénieur. Tous au moins image na kati talande une école. La parole vertification des écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Bonjour papa, awa toye awa na école Flamboyant baninge belé totanga na bango batanga wa babima bakoma ba cadre minene amboka libanda balobi okozwe la biso image te total école elekaka école eningisaka penza epesaka gombe école gombe mutu pasi epesaka tende la gombe mutu pasi en école Flamboyant yango toye papa nani Papa Lumumba ko betela biso mo lisolo muke awa école etikala ndenge nini za ndenge nini bon école etikala ka boye école banda boyebi mouvement bozalaka nango na temps ya kala na era Mobutu école eza kofonctionne makasi ekenda sango tout ça ebimisi ba député bakonzi ebele babimi na kati école ya Flamboyant bon ntango école akufi papa kasonga promoteur akufi mobali na ye akufi. Après maman aye kozwa élève ya kodiriger école. Tango maman atikali azwa élève ya kodiriger école. Ti maman a dirigé école ti maman aye kokufa. Kokufa maman akufi biso no to regretter école kotikala ndenge nini bona boye. Après bana baye. Bana na ye bazana poto baye. Bamoni école ndenge ezotambola bamoni non biso mo foto école ekokufa te ekokufa te tozwa élève tobongisa école ezonga mouvement ndenge ezalaki nde eloko tozolela bino bozalaki baancien école botangi Flamboyant ya makampagne bosoutenir bandeko wana bacamarade na bino botanga na bango tout ça bozala eloko moko
bobongisela biso nano école ezonga na niveau moko ya bien bana bazonga ebele na kati école bakifte mosusu mpe ezonga donc yango wana esusi na biso toza nde yango wana donc oyo tokoloba eza lokola flambeau eza lokola drapeau ya mboka donc ata ndenge nini ekitaka te fo ezalaka likolo donc basie nyonso oyo batanga awa na flambeau oyo bosengaki bolelaki botela biso ekolo yango oyo bozala bomoko bobimisa bato ya minene koleka bino ndenge bino bobima awa na ekolo oyo susi na biso yango wana omoni yango oyo papa Kasonga apesi ekole yango oyo flamboyant yango oyo ingénieur na ye te soki okokita na soso aka mwa image donc ezosenga makambo ebele awa okozwa mwa couloir kuna omona place nini tozali kosakana donc bato boza mosika bomona école flamboyant na biso yango oyo ekole oyo eningisaki ok c'est ça école flamboyant yango oyo ok tokomata na biso message ekomi mbele ekomi bakomona bakobenga bakoya moto aza na besoin ya don oye oyo kopesa badon ya bakiti oyo kopakola bacouleur bakaye banini epai ya bana omoni ndenge ekoli donc ntango ozwaki mayele koyeba kokoma je suis awa le faut tika mpe je suis wana etikala mpa baoyo génération bazolanda na nsima tomoni la cour makambo nyonso tu balumumba alobi oui activité ezonga tozali koya kobeta baconcert awa bawenge tozali koya kobeta baswede beta bakibinde beta oui babongisa ekolo oyo ekolo ekenda sanga premier école ma campagne nde yango debudi ekolo ya flamboyant ezonga ninga kala mouvement ezonga baaktivité ezonga banini mpo ekolo ezala propre donc nde tozosenga yango wana eza na eloko mosusu akobakisa te merci beaucoup mon frère terrain foot ya bana baconcert ezalaka kobeta wa donc ingénieur oyoka mpe lisolo nango te flamboyant awa touti na école flamboyant na flamboyant awa sorti yango oyo tozobima sikoyo tokota sikoyo quartier cité Baudouin awa batinel ebimisi biso na cité Baudouin yango émission tosalaka CAC ntango na baka suite nango bakotama campagne yango touti awa sikoyo tokoti boye mpo to raccourci tobima bocomprendre ya tokomi na cité donc tosupporte oyo nakomona na oyo tokomona Retournons tous à la parole, retournons tous
Petite sœur Ursule Ndiwa. Ndiwa skin. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili awa nazwi bakala nayaka mpa ya fission bochwale nayaka mpa fission bochwale quelque part leki mpe bane awa nyonso quartier cité Baudouin quartier CAC au quartier G. On faut continuer, boy. Haute tension. Bimi, haute tension. Tobimi côté ba ya zaza ba ya nzanza côté na bango na zelo bien matanga père donc toyaka na ba Benoît Luyeye ezalaka pa ba ya nzanza ezalaka awa ya nzanza pro ya fumu nzanza pa ba ya nzanza fo ezalaka donc toyaka matanga kala Benoît Tumbola ni walombe beba mabe na butwa Benoît Luyeye. Les retours à la parole nous est tous demandés. Ok, boy, kuna pas modogo barambwa. Kuna yale. Retour à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko sanzame kala biso batu asumuleki tozongela kaka zambe etika hipokrizi etika hipokrizi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba ye
tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dit beauté mon massé. Et que mon qu'on a l'obi, tous on a n'allé le rao. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Moni lupango na bino te, avenue na bino te, quartier na bino te, benga numéro eza wana okota contact toyebisa yo nini tokosala. Ozala mpe na besoin ya mutu, ozala besoin oyoka mutu wana omona ye. Ndenge omoni papa Lumumba, ndenge omoni papa Lumumba na Flamboyant live aloba aexplike yo quartier na yo, aexplike yo avenue na yo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire nayebi ke bozolanda biso ebele place bozali babone na biso des acteurs de Kinshasa. Donc lelo bomoni totravaille bino palais de marbre quartier kuna nyonso tout joli parc bomoni yango tokoti mpe moke na awa na Flamboyant bomoni. Donc la prochaine émission bolanda biso mpona lelo tosuki awa boza na besoin toza na besoin bapele na bino bapele bademande na bino babesoin na bino boloba toza kosala mpona bino. Moi émission ezwaki mwa retard mwa badéplacement mike ezalaki me tozongi en marche en bonne et due forme. Nabosani te baninga nyonso boza na poto nayebi ke boza ebele boza na Japon par-ci par-là Serge Badila na Londres boza ebele Grand Guino Machaka nazozela nayebi boza ebele boza ebele mon vieux bon boss DDK Dikukia Rachidi Bibi Rosetta Vemba nayebi boza ebele ya Vemba ma présidente yoza ya kati balobi yoza yo moko mokolo bor ma présidente mwasa kingo mwambe mwasa kingo mofude bambote ebele place bozali. En tout cas je vous love trop. À la prochaine émission tous ensemble, merci.